Et si biso tozali to comprendre na baningo ba olanda biso ensemble que toza place à vérité. Chez nous les affranchis, vérité ya un escalier, vérité tango ekomaka muta fongoli misu muta sepeli. Na komé ko taka bat bakufa. Ndende ko nanga Jérémie Malonda lobitin. Ali rozo ke nango mukomsu pe kotika la peka na bat bakufa wana. Yaka na mémoire na 6e ri, eskanga bandi ko sambela et pa ya mosakoli Emmanuel Dodi. Ye azana makaza, ye azana makasi, azana nguya makasi, yenda kangola ba géant na ba être. Pour kana yo ezali ya ba géant na ba être. Le moment où nous travaillons dur pour avoir une vie meilleure, il y a de ceux-là aussi qui travaillent dur pour la détruire. Ba règle zo mangalo kwa maboke so malabana ko ganga na ko lela pendant une semaine azolela pasi. Kotambola passe na ta su ba talenté. Dena na tie planti bona mane ko tia te ko kanga suki te po aussi mangana mutu nini. Mais Nzambe Emmanuel Dodi a restauré nzoto na ngai, a recréer mikuwa na ngai, a recréer le poso na ngai, a sokoler le poso na ngai. L'Éternel m'a oint pour, il m'a oint pour une cause, pour guérir les malades. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux prisonniers. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les autres comprendre témoignage ezanini, les autres comprendre vérité. Donc Valdi nazoye bisayo batu baza ko bouger. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a J'ai délié mon conduit. This is London. This is London City. Mbote bandeko balandi ya fimbu na fimbu news en tout cas sengo makasi ya mona bino liboso ba poste téléviseur na bino pona ota numéro ya lelo ezali bongo présenté par moi la Moussa na bino Valdita moi en tout cas nena sa bino derrière tout comportement social il y a une communication so botali bien na sembo mona ba commun ministère des affranchis donc numéro lelo raté toza on a vraiment avec impact na idéologie liboso ya prophète Emmanuel Dodi pour lui toujours l'utile à l'agréable avant toute chose na banda pa na yemoko pour appeler sa efflorescence donc un début prometteur. Pour la maçon, nous sommes au Komalilo. Bonjour papa. Ah, Valdi, Nzamba Pambola yo. Bonjour mon frère. Na Pamboli Plateau Mobimba, Ken Piana Mbuta International, Mama Charlotte Serbijou, na Balandignoso, ya Shana, Bisika Bazali, Bayamba Biso, na Esengo. Pena bolingo na mitema pena bandako na bango toyewana pona to komisela bango message pona musala ya Nzambe o ezo sala makati na bato sala mape pona yo papa mama frère sœur o zola ndanga peut-être problème na yo ezali na se ya ba yo koyoka tant ya ba awa que balimanta depuis émission et les kaki bien que les lots peut-être na makambo ba chroniqueur basaki na yango tonga to sala émission mais to ça déterminé c'est chaque semaine vraiment bolanda ki déjà auto bandaki to silis awa to yaki ko connecter bino na ba témoignage ya poto c'est la première fois to bandi bon et ko sala ka bon parce que c'est comme to moga lobi ah siko ba témoignage si la kate évidemment bon on a raison. Ce qui est à la kaya blague, tokatana kala. Parce que quand ça l'émission, témoignage à tous les jours, ezala, ah ezali panangubate, il faut ezala, zamba salaka. Parce que ce qui est à mayu ya mokomi bale, okatana wati. Okatana siko, okasarte manjeni, okene ko bricole biloko ya lukuta, ologoti mutu na paka juma, au pêcher $20. Mais parce que nzamba so sala,
tokatana ce qui fait que na poto c'est plein aussi ndenge tobandaki d'ailleurs poto tozana batonne na batonne tozo benga mais tozo evitaka internet ezana mwa buzoba parce que tomonaki yango na église awa bato bakende kobenga bato na internet bazuisiko ba numéro ya bato wana ono ya pasteur Emmanuel babandi kolia bango mbongo c'est rien que ça mais sinon bosomona mutu apesi na numéro na ye apesi na ville na ye otuniye ndenga akutanaki na ngai ndenge yo ozolanda ngai donc ozolanda ya awa ozolanda ya poto toyokani bien que Dieu vous bénisse merci. En tout cas merci papa na été somo maboko muke mwana mboka ken pia na boni. Bien Valdi Tamboué, bien vraiment n'engo penga micro sous. Passez par Moutalika Boni. Ouais, ça va très bien Valdi, bonne année. Et puis merci prophète Emmanuel parce que ceux qui ont été mbele babiso tozara na libulu ya bankosi. Lelo to comprendre lilobeza nini, lelo to comprendre témoignage eza nini, lelo to comprendre vérité. Donc Valdi nazo yebisa yo bato baza ya ko bouger à partir quand tozo sala ba émission boye tozo fongola bato misu parce que ebele ba kosami ebele batali gauche droite ebele pe bazu ba solution mais après solution et comme ya ngwanzo et moisé et si les valeurs muta reconnaître que place na kendaka eza ya ngote mais esika biso tozali to comprendre na baningo ba olanda biso ensemble que toza place à vérité chez nous les affranchis. Vérité ya un escalier vérité tango ekomaka muta fongoli misu muta sepeli alors nazana mingi ya olobate awa parce que tozana deux témoignages ya makasi ya minene o ekoningisa batu ekolengisa makila ya batu o photo tikela temps biso toza wana ka pona ko témoigner o tozo koyoka de loin merci Valdi. Na évité ce qui n'a passé par international. Oui, je vais merci. Bonjour Daddy. Bonjour à tout le monde. Merci de la présence à l'union sur ma compagnie. Bon numéro mon colombo lelo mais avant à Pefona Pesambote. Bonjour maman. Maman. Bonjour papa journaliste. Passez peu micro là. Bonjour papa journaliste. Bonjour maman Charlotte. Merci. En tout cas, bana poto bana mokili mombimba balobi a ezala bongo pena système ya santutoma buka mona buka kwikila donc toza on a vraiment pour na représenter bino o bino bozwaka tout le temps na yebi que parti ezala vraiment parti préféré na bino pour na mona ba commentaire mingi et pesa ka polémique car na parti o le nyumbutalika en tout cas to passer bon on a temps ya ba témoignage o wapi ya liboso ser na biso bijou alors meka communiquer bo ka vraiment na limemia. Merci papa journaliste. Na ndengo ya mbinga na plateau na yo pona kotatola monene ya nzambe ya mosakoli Emmanuel Dodi na oyo asali na bomoi nanga na pesi pe merci mosakoli Emmanuel Dodi na oyo sali na bomoi nangai ngai kombo na ngai Sœur Bijou nazalaki na ba problème makasi spirituel na bomoi nangai ya liboso eloko memaki nga na église ya ministère des affranchis ezali ba dégâts pe makambo ekomaki na vie na ngai nini oyo ekomelaki nga na vie avant makambo ne ekomelanga na vie ebandaki na ndoto nalalaka na ndoto nalali avant na ya kat na ministère des affranchis na loti na sali mariage après ko sala mariage tozo bima na cortège ya mariage ba soda ba bimeli biso ba betinga masasi na kufi na kati ya ndoto bazwinga bakotisinga na ndako moko ezalaki na 4 barrières bavansinga na ndako wana na bomoto ba événement ebandi premier événement ekobanda na ekobela ba maladie ya mpese pese ndoto ko pasuka kotanga ba mai so na lati elamba ba poso ndoto ezokanga makati na elamba donc basali tout ba bengisi même tellement tozaki na ba moyen ba meminga partout na hôpital na ngaliema ba faire appel ba bengi même dermatologue azaki na Cameroun ba bengi spécialement pour na kara pona abikisa ngai na maladie ya peau akokaki te alobi ke problème na ngai ezali ya spirituel faut mosaku musali moko ya makasi nde arobikisa po na nga nakolela na ekolota balakisi nga Bible na loboko bayebisi nga na Bible bakomi ezali 61 babi nanga muto akobikisaka yo azali kaka o azali na secret ya Esaïe 61 na lamuki na mitungisi nazaki ata
interprétation ya ndoto wana te ekoleka na ekolota deuxième ndoto na kufi batinga na kati ya cercueil bookende kokundanga bamoko na sutuki na ndoto na bomoto nautaki kosala stage professionnel na Onatra nazoya boyebi affrontime le kaka ya Bemba na Kabila oyo na 2006 oyo igota nzamba kufaka même événement wana igota nzamba kufaka azwaka masasi même jour nga pe nazwaka masasi yango ezalaki na mutu bamemi ngai na hôpital ya Lotis na Kalembelembe na kekuna bamemi ngai na hôpital Kalembelembe na bamoto we ba dégâts salami mutu na ngai ezalaki suna problème na okanga su basuki te donc na ndeko sa eloko moko lisusu te ekoleka troisièmement na ekolota susu ndoto na kufi lisusu bazomema nga na cercueil bakende kokunda ngamba moko mutu moko bimi altanani moko na moni ba moko mutu moko ti pembe na sutuka bwe ndoto kokena ke l'ensemble na église ya ACK na ACK Victoire entre na Prince Kasavubu na entre croisement Lotis na chez Victoire na kokuta na accident mutuka ye lokotinge meminga lere bambi ngai epandi paraprise awa ndo bomona awa ezalaki munene panzana ki boye do cicatrice esili na nzambe ya mosakoli Emmanuel Dodi makolo oyo makolo nanga oyo kabwanaki nzoto nyonso ezalaki moyen te kibo mwasi nanga nyonso ezalaki ya kokufa donc nan maladie en personne na une solution te ya masasi ya mutu na une solution te ya troisième ebandi na komya kolota ka bat bakufa ndende ko nanga Jérémie Malonda lobitin ali rozo ke nango mukomsu pe kotika la pe kana bat bakufa wana yaka na memo na 6e ri eskanga bandi ko sambela et pa ya mosakoli Emmanuel Dodi ye azana makaza ye azana makasi azana nguya makasi yenda kangola ba géant na ba être po kana yo ezali ya ba géant na ba être po basali nyonso ba mema na poto Londres Belgique mbongo ezanga kité mais ezakaka po za ba géant na ba être ndelo sala ke okende te batino même carte ya résidence yaka pa mosakoli Emmanuel Dodi roza délivrance mais le posto na yo ekobonga tellement ezaki na pasi talaka nga mwana mwasi lo poso baby na mbali na nga olingo mbali lelo bakomolinga ba vrai chéri ndote baby atopa koli mafuta nzote ezobonga te batindeli nga ba produit na poto ya ba cicatrisant ya ndenge na ndenge eloko moko te doza loka baotsonga na mire donc poso komi lokola couleur ya poso ebembe na commerce na moni bato na nzela nakomi kokima nakomi kobatama donc ya kobatama ekosila na ekoya koya na ye nakutani na Pasteur Sekaniel Gédéon ayambinga na pesi ye kananga Pasteur Sekaniel Gédéon ameminga epa ya mosakoli Emmanuel Dodi papa talinga aningisi mutu ayebisinga zala kimia makamyo se kosila ngai kana zala ka kimia moninga abika zala ka kimia makamyo sote kosila Pasteur Sekaniel abinanga yo zala kana kodima ka nde mosakoli makamyo sote kosila zala ka kimia mais ayebisinga luka ana nu délivrance soki délivrance na we sili nyonso ekoya na bopete ay Pasteur Sekaniel abinanga yoki na ndimi mbala moko première nuit à nouvelle lune tozo sala losambo mbala moko na moni papa telemi alobi to fungola mukanda ya Esaïe 61 bande ko na moni ba chair de poule bandi ko sala nga na nzoto na bandi ko lenga bien mutu ba bisanga na ndoto ko bikisanga ye waza secret Esaïe 61 mbala moko lera ko pema na le na zolota ndoto na isaki bino na lota ki ba betinga masasi bakinga na ndaku moko boye nya ko lota ngo sikoyo mosakoli abimisinga na ndaku wana ko bimisinga abimisinga mbala moko mukondi moko ba ekoya lera ye atuni ba garde na ye wapi mutokanga ki babi o basi bazue nani o mutu moko makasi nala ngaza makasi aleki ngai balagisi na musika moni mosakoli Emmanuel Dodi ye wana azokende abeti maboko abite esili wato kokayete esili tozangi ye libela esili na sutuka bwe ndoto ngabi encore bon ebandi koya mbala moko na bandi kokoba na losambo na ndoto pe ba manifestation ya biloko na ndoto nanga ebandi pe ko s'améliorer awa bozomona awa ezalaki koto ezalaki plat koto ezalaki lokola kokota po nini tellement batongaki nga épingle ebele awa nini nani déformé kaka
kana ba prière ya ba belle confession de foi mosako le bande ko pesa biso ndé sali que cicatrice ezolonga côté comme plat donc comme normal ezali so na sili ki fona ka pasi so na o seke fona ka pasi na comment on seka à l'aise na ka sous pasité ndé eko si la deuxième ndoto wana zaki ndoto zenga mambo na eko lota mosako la bengi pasteur se kanye de d'ailleurs abili na aussi sa problème à moi solo après abengi pasteur alobi na simbe na libumu pasteur asiminga na libumu simbe na mutu asiminga na mutu abetinga ba prière esili na kweya bande ko ndeko mona ka nyoka akweyi nani azo changer po babenga ngo na français mi ngai pe na kweyi po elona nani nzoto se transformer le poso elongwe na tika na le poso mususu na kati na nga na ndoto nasutuka bo ndoto balinga mi bandeko na nga na bomoto lo pose bandi kolonga ba pose bandi kolonga nga na nzoto pendant 2 semaines ba pose bandi kolonga po bandi ko sokwama po bandi ko sokwama po bandi ko sokwama po bandi ko sokwama nga na kasa kine na Belgique parce na okende nde bokende ko bongisa nga lo poso mais le poso na nga bongi na Belgique te e bongi na Londres te ska bande ko zelanga mais bongi na maboko ya mosakoli Emmanuel Dodi lo pose bandi ko sokwama tande na komi bebe ndote sokwami elonge bongi na komi belo lendo na komi belo fundu Nzambe Emmanuel Dodi abongi singa ilo poso pe sili bongo tel bongo na mande ko na sufu te e koma ki ezaki sous malamu te na komi kolamba fufu ezaki na maladie ya minu permanent à cause de accident si ozo mona nzela o ezali nzela minu ya accident minu penza ebandaki ko bouger nga air nyonso mais minu koma intact na bela sous maladie ya minu te bon moi sinanga ebonga na mande ko na ba règle zo bimanga lokwa maboke so malaba na ko ganga na ko lela pendant une semaine azolela pasi kotambola pasi na ta su ba talenté nde na tie plante bona mane ko tia te ko kanga suki te po osi manga na mutu nini mais Nzambe Emmanuel Dodi a restaurer nzoto na ngai a recréer mikuwa na ngai a recréer le poso na ngai a sokola le poso na ngai nzoto na ngai ebongi ekomi kitoko na komi pe kitoko yango nazoyebisa yo za na problème oza ba problème le poso ne bongaka te aussi simbongo na ba dermatologue aussi simbongo na hôpital yaka et pas Nzambe Emmanuel Dodi et ratakate mbango te sanga ki biso pour le poste nangé bonga mais e bonga kité yango na bengi yo oza kanga papa mama oza malade oza ba problème yaka na 6e rigi révolution Nzambe Emmanuel Dodi et pas na ye ratakate yaka le poisonné ko bonga yaka malade oza tungso tango molai oyebe des années ko bika na Nzambe ya mosakoli Emmanuel Dodi. Merci. En tout cas merci Maman Bijou ndongo ozi vraiment courage wana ya ko emettre ozaki na mutema les dermatologues en Christ. Merci beaucoup. Zamba Pambla mon frère Valdi. Oui, Yesu Nkolo Yesu Kristo munganga aza munganga moko somo asalaka makamboyo peut-être herbatu bakokoma limité ya salaka yango. Ce que je aimais na témoignage yandeko c'est simple. Premièrement na bandoto na yo monito ki bandoto à peu près 4-5 le kondingwana mais il fallait akutana na mutu oyo. Esaïe 60 veut dire quoi? Esaïe 61 de 1 à 3 Bible lobby. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint. Voyez-vous, l'Éternel m'a oint il m'a oint pour une cause, pour guérir les malades. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux prisonniers. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint. C'est ça Esaïe 61. Donc problème na yo kutana na mutu oyo anangolu wana okomona ke problème ekosila. J'ose croire c'est moi que Dieu a envoyé devant toi, mon frère et ma soeur, calmement. Quand on a tout le que oyoki awa, ou comme le relais, les aspects qui maintenant, au koyoka ya poto et aux hommes de moi na mobali, asa na Brésil. Il y a personne qui peut na respect parce que abanda kotanga makila, hein, c'est fantastique. Et bandi Angola. À quelle église kaka seka zolo ba awanga tena ba polémique Rolandango asana Brésil maladie banda kuna akena wenze batu basali saka
Docteur Balemba, quand il nous a croisés, autant la vidéo petit à Brésil, ils ont peut-être respect parce qu'il n'a restauré rien fini. Ils ont jeté, yo pe maladie na yo en contact. Je suis celui qui a éteint pour ton problème. C'est ça, Esaïe 61. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, il y a quelqu'un qui a nalingina bakisaka question moko pa prophète parce que lelo tomona totambola na baeglise ebele baprophétie ekoma nango mo ya bamekato tout ça mais biso moko mpe ndenge toza awa biso moko mpe toza na batémoignage na biso oyo topesa na makambo mosusu mpe ezokontinue kosalamela biso ya bien oyo mpe tokopesa lisusu batémoignage. Prophète Emmanuel Dodi, c'est comme si on soit tant reporté que journée moko boye que non le lopena na kosambela tena sala msu makama mususwa olingi na zwa repopo na nini na yewa na pona na sunga bato repo oui ezanga me ba prêtre chaque lundi ba prêtre ba pemaka mbo nazara mikona pemaka mais kopema na biso ça compliqué na masolo to kotina bino okopema ndenge nini omoni émission soki ekoti boy bato bazo benga à partir de 21h tiba 4h du matin au kati au sukuli au bimi parce que imaginez au tia émission samedi dimanche il faut na kilt c'est une souffrance hein? Et puis là qu'on constate c'est lundi bato bazo benga collègue phénomène nazo étudier en bandi quoi qu'est-ce qui se passe lundi donc na bandi libre ne que mais lundi se plaint. Et pourtant, ezali jour ouvrable. Maintenant, bato bandi ko beng. Oye awa otaliboy. Moni batu nyoso bazo zelangana yamba. Repose artiste ko ba passer musoyo basala repo ba telengana lokola moninga na yo oyo bon. Na boina commenter yango parce que azoya awa ko bwa kelanga ba fololo na boina commenter. Ya tikali kaka ko finga ba misisi boza bo me papa tonga lingomba. Voilà. Moi tango nyonso koya keno kokutanga na zotonga lingomba parce que il y a demande il faut offrir ça bana za basana demande belle il y a des problèmes sérieux alors na côté lengana perdre temps pourquoi parce qu'il y a des problèmes na bana omoni tala papa na ya na vélo tozo sala mission za mokolo asana vesi ba batiki ba famille ba so kotika bato alors dis-moi ce que okolala ndenge nini piana okopema ndenge nini quand tu vois les sous ou le besoin ya bateau souci boy tala papa za mokolo aye basu ya donc basu ya pona to sekanate c'est qui fait que repose ate naza wana pona. Merci mon frère Nzambe na ebike na baksata dernière question tozomona na église ebele o totambola soki mondimi aye aza na difficulté à santé peut-être aye pour na solution moko boye tout monde a mo ba condition epesa makaki non il faut ko futa boye il faut ko sala boye mais to monde a pena mutaye un problème soki problème ane leki makasi mosala na Nzambe ozozwa muto en charge ya kopesa ke ba mbongo ba transport ya ba express que non kozangisa ke église te pona o transport ezanga kinga na ebite o se partage ka ndenge nini ozwi muto sambela e ozwi susu na charge peut-être ya ba transport mais eza miracle te peut-être batu bakoli bakomona ngoma be lelo na banda ko solona na ser moko azana baraka azolandanga na pisembote azali na Canada alors bien nini ke ya koli na chapelle des vainqueurs chapelle des vainqueurs atawa ezana 5e ri et même makababisi na batuti c'est la somoni ba Nigeria ba comment musika biso ba congolais to na retard soki otie babisi ba membatu ça peut que chapelle des vainqueurs partout au monde atia babisi na alo ba Kinshasa 24 communes na maluku bazui yo baye batiki yo oyo kikilte bazongisi yo biso to commune niveau wana te alors soki olobi ke nasunga mutu transport bagoloba après ce qu'il y a comme ça moi je vous parle il y a chapelle des vainqueurs 24 communes chaque dimanche azwa kabandimi azongisi et pourtant chapelle des vainqueurs ezali communauté munene mokili mobimba mais il a compris que a facilité bato bayoka évangile c'est ça qui fait que ceux qui muto ya zangi transport bon na pesier c'est la moindre des choses pour notre facilité azong ozozande charge ya bandimi ebele mais non et ça charge non piana ezali charge bongo ti yesu ken
atei apesi batulipa. Mais dans l'entretemps, bafinga biso ba passer na babalola mobimba, vous ne faites rien boyena boyi. Ce qui sont passés bandi ko sala bien lisusu. Non non, to mona clair tembo na ye utaka wapi, za ya magie, azaba politicien. Mais nazo tuna bango. Ba passer politicien bo mona bango clair awa. Mais bango moko passer moi politicien wana. Mo na ce qui utaka. On isa bassesse ya to za nango awa. Na ye batu babika. Ce qui na mukili batu basala ka bien. Hein? Est-ce que ce qui te sert na ono ya kondima lisumu za wapi non? Et d'ailleurs ça baka isolé to sala kabongo yemuni mboka bato va souffrir hein? Bato va souffrir hein? Ma souffrir makasi biso peut-être to mona souffrance wana te to kende ba kwa musu ça passe na mboka de to linga nzambe asunga makamunyo sele kabia. Merci. Merci papa ndenge opesinga maloba nazalika na mutuna moko oyo ngamoko nazo réfléchir nazo kozula ngo solution te. Papa osala ka ndenge nini après kolanda prédication ndenge le en direct na kolanda ba émission to vandaka boye to vandsaka yo to zio temps pona to lakisa bato ba témoignage yo eza ko bima mikolo na mikolo osala ka ndenge nini pona ko gérer ba appel ya tous les 4 coins du monde o ekoyaka parce que ba misu bazo s'inquiéter Nathalie naza touché naza ko benga naza oluka na façon nyonso nazo prophète nazo zoa été. En tout cas batu kaka ya potote ezala batu ya Asie ezala batu bazana 4 RDC na ba province ebele basi baleki par biso mais biso tozana pouvoir on a te ya koloba ke non zoa prophète. Donc ça s'appelle numéro ya pasteur Chamala que chose te zela na nunga na linazaki na besoin ye moko prophète autorisé soko pesi papa Gédéon oui papa Gédéon oui na boy na ngate mais papa ye moko aloba na papa Gédéon autorisé voilà ya ngona ngana tuna papa sinalingi na répondre na question ya bien ezali vraiment récurrente et inhérente. Ça c'est faux. Boye bisabatuwa na ke bazala sérieux. Eza logique eza simple. Ya benginga ya zuinga ete. E bongo oyo azwa kinga na machine. Mon réponse ça pesa ba. OK. Mon que le débat est clos. Parce qu'à tout à l'heure bazolanda ba témoignage ya poto na ya Brésil batu babika. Ba wana bango bazwa kinga ndenge nini ya azwa kinga ndenge nini. Ayaki ko luka nzambe te. Abanda ko benga na blague. Papa mbuta mutu soki alingi solution atanye ya kolia cimetière akokende nde bakende basimba bakisi bande ko basana poto basaba témoin bayebi kokutana na munganga ezali panango bate rendez-vous basé la kande bafutaka ebongo ya ofele soki mutu alingi solution moni otruto kutana bango abengi atiki nano eindeli yete nazana baka ebele mutu abengi atiki suka na suka bazonga donc soki alingi tindelangai audio soit au komelinga misa suka na parce que na ye pona na salisa bango boni le suna ko yamba binote et multitude de nyonso na so cher bango bakota ki comment c'est pour nga na makambo na mboko ya koloba mboka iso bongate moi je n'aime pas ça yonde oso bongate voilà j'avais aimé eloko nani international baki na mission le kaki oh aneza la meilleure non yonde sala meilleur ane ana problème tie mais papa Olex répète un belé pe na ba prière aime soza ba kilti ah peut-être muta bengo moment na pas nazoya naza bien organisé. Jamais un pasteur a été bien organisé comme moi. Na yebi mafia nyonso ba passer mokili mobimba. Ngamoko naza mwana ya pasteur na koli na makambo ya nzambe c'est que na yebi ba kointar nyonso tene ba mama ba papa mokili mobimba boko wanga na yangote ba passer ba salaboy. Premièrement soki obengi pasteur yazo yambate secrétaire. Premier élément, ce que tu ne trouveras pas avec moi. Secrétaire wana bandina no koliambongo a préparé yo avant passer ayambayo a sengimbongo. Ça c'est un. Deux, ce que zaye moko et les kaka deux choses étaient. Abandina mbongo mama vana sambele la yo. Mais Manuel do dia bongo te jamais mutu mosusu ayamba sengai moko. Ce qui est différent, bango basana ba secrétaire. Ngayer na yambi yo nde na tindi yo. Voilà.
Tandis que bango, ce sont les secrétaires qui gèrent les gens. Na moi mafia, ce qui n'est pas le cas avec moi. Ça c'est un. Deux, bango basengaka na sengaka mbongo te. Wako tombola ka musapi akosi. Mena lobaka boye salela nzambe na mbongo na za clair. Topesa kamabonza awa, topesa kadime awa. Ce qui est normal, moi-même qui te parle, je donne ma dîme et je donne mon offrande. Mais koyamba na mbongo, na sala kayangote, na sala yangote pe na ko sala kayangote. Mais moi na nzambe ana droit à sala nzambe na mbongo. C'est cette différence avec Emmanuel et Dodi. Ce qui to cartonné na bino, ce qui to bouger mokili, na bouger ngora na ba miracle te style nanga. Donc aucun pasteur ayamba direct azana ba secrétaire. Ici parere ayambi direct abandi na mbongo ngai na yambaka ngamoko ape na tindi yo epa ya basali to ana basali bien organisé donc awo zolanda ngai na koyamba yo na tindi epa ya musali ngai moko na musali to zolanda la yo jusqu'à ce que tome une solution. Je pense que les choses sont bien éclaircies, sont claires. Merci papa. Maman na sope Charlotte azali wana vraiment bikende bizonga eza mwana poto ya kala yepa yeko mettre bon témoignage na ebo ka vraiment na limemia. Bonjour papa journaliste. Bonjour maman Charlotte. Ouais. Je vous remercie. Je vous remercie Nandé pour inviter dans le plateau. Je remercie notre papa, notre prophète Emmanuel Dodi. Nandenge asali aminene pour nangai. Yango naza ko témoigner le bienfait que nazui yango sikoyo parce que j'ai souffert dans ma vie. Na vandi na poto un bon moment na botiba na kuna na ekozonga Kinshasa mobali nanga bakopesa ye misala na ba mikonzi wana nyonso oyo bayaki na époque ya papa Kabila le père yende a refusé ka musala comme PDG RTNC comme ministre ceci cela a refusé ka musala. Moi j'ai compris que c'est à partir, notre papa nous avait dit, ce qui moto, à ça qu'on refusait, tout, balingi kopé ça a été, c'est pas balingi kopé ça a été, yé moto, à ça na mabe katina, à ça na blocage. Blocage, ils a dû à quoi? Bokilo nangai, alinga ki moi c'est à Mongala, moi je suis Mongala, mon mari c'était mon Congo. À ça qui koloba tout le temps. Mwana nangai akosalaka jamais. Mwana nanga akosalaka jamais po moi swana Mongala na bana nya bangala ba profiter. Mwana nanga akomonaka bonheur te po basi moi swana na bana na e ba souffrir. Na Kinshasa awa les enfants ont étudié. Mon mari aussi a beaucoup étudié. Ba diplôme etondi na ndako mais on souffrait. Mbongo ezalaki presque pas. Mais Nangolo ya Nzambe, par la grâce de notre pasteur, notre prophète Emmanuel Dodi, l'air na évangélisation na ekokoma na compteur na komiawa na moni pe prophète alobi langa ça c'est un faux problème apé singa ba verset biblique alobi asalinga délivrance alobi tout va marcher pe na moni monene ya Nzambe. Monene Nzambe na moni yango ndeni bana bazui misala. Moko alingaki poto kaka zonga azonga poto. Mibale wana bazui misala kitoko. Mobali nangai ayeko bela makasi. Kobela makasi il allait crever, il allait mourir. Mais par la grâce de la prière de notre prophète, appelle il y a 3h à 6h du matin. Comment il collecte ça? Avant je négligeais. Na moni que vie yango ezo changer te tika na zoanyos au sérieux. Na vie au sérieux pe na moni monene na Nzambe. Notre prophète soko landelié o ya koloba na yo sali tu es fidèle envers lui. Okomona monene na Nzambe. Pe na ikomona monene na Nzambe. Ba mosusu papa beli na ndako makasi. Aliaka lisusu te miso atala kasuba te makambo ebele. Alors ce monde a comme je vais mourir. Pe tika la kaka. Deux jours ebele akata. Na ye ko tia offrande awa na loba na papa lo côté ke nanda ko papa za ko bela. Ngaka ba prière wana.
Namolaka papa Benginga Charlotte, maman Charlotte vient. Ton mari est très malade, il va mourir. Mais il ne va plus mourir. Parce que mon Dieu va faire quelque chose. A Benginga, a Tchenga Kamaboko, seconde. A sa merane molaïte. Kaka Tcheka Loboko Boye, c'est fini, na ke nandaku. Nandaku na ke lokuta papa, a Vandi. Na ke lokuta papa, Nzambe abandi kosala muke timo kolelo moi litame ebando bima po akomaka, il était gros comme ça. Mais a komi maigre comme tout, sikoyo moi litame ebando ya komi koseka. Moi libume ebando bima. Avant cela, papa Fungoli na Fungoli émission la télévision. Kaka ya papa. Mobile Dangalo, bien vous aussi avec vos émissions, tout le temps la prière, je vais éteindre la commande à changer. Papa na écran lobby, papa ko changer te yo kangai. Oh. Je vais changer azui sous nini, azui sous commande papa yo kangai ko changer te. Vanda na kiti. Papa lobby mais il me commande chez moi. Moi je suis chez moi et puis il me commande. Ngape na vandi kimia lokwa na zara ngape moi aussi à kimia. Na vandi ka kimia na rotala. Abi d'accord à déposer nini commande avanti. Abando te ya te na suka. Yeka razondima. Azondima ngabi ça c'est monnaie na Nzambe, notre pasteur il est grand. Notre prophète il est grand. Alléluia. Après cela, tango maladie à papa et Sili, nga pe na trouver solution. Na zu lopango nanga, lopango munene avec de très jolies maisons et que je peux toucher quelque chose de bien chaque mois. Yanga, yango na kumisi Nzambe, tout ça c'est grâce à notre prophète Emmanuel Dodi. Yango na kumisi Nzambe, na sengi na bino bandimi, bato otovana na bango na Suisse, na Belgique. Bobenga, na numéro à papa, ou à un problème, Songolo papa, il va faire quelque chose de merveilleux. Et puis il va trouver une solution. Même ici à l'église, oh ya Monique a un problème. Azwa makamunaye au sérieux. Aya na distraction te. Akomona monene Nzambe. Petos à la fidèle envers notre prophète Emmanuel Dodi. Petos à na bolingo envers lui. Nzambe atika na été à salaka toujours. Yango na kumisi Nzambe. Yango na remercier papa na nyonso. En tout cas, merci maman Charlotte. En tout cas, tu qui lit sur la restauration. Babili Boumezo mouké. L'État me gomozo en Laurent Boutalikas. En tout cas, papa, avant de quoi tu as un témoignage, tu as une relation qui est poto, mais avant de tu as une vidéo na bango, n'était sur moi l'ilo mouké l'ikola témoignage maman Charlotte. RKI. Tozana beli ya commenter te bino moko bomoni maman ndenge ayaki donc katine c'est la restauration bana kozwa misala mobali kobika ayaki locataire à Salivi na poto alubakaka ba français mingi d'ailleurs a maman mokolo aza mwana te bazo combattre libala ya za mungala mobali mukongo babo yaki peut-être a ozolanda yo pozo croiser bloc ndenge wana na ebite moi sina za mutu ya wapi mobali aza mutu wapi mais ye aza mungala mobali azaki mukongo babo ya ye akota libala wana te baya ko bloquer na bana menzamba bolingo na zamba mawa asala ki afungwama lelo akomi na lupango yo pe bisika ozolanda ngai yaka Dieu il restaure encore, que Dieu vous bénisse. En tout cas merci bandeko balandi a ezarana coutume moroke ceux qui ba intervenant ba ko témoigner na suka frère Roger Ngandou international à sala bongo condensé na moya muke to kaina. Merci beaucoup. Attaque toujours place à Stéma, c'est pas grave. C'est l'homme le plus heureux aujourd'hui. Hein? Ouais, s'il faut revenir dans ma solo Nabiso, je crois que tu as eu un témoignage, il y a 2 sœurs Nabiso. Moi, je dirais tout de suite, par rapport, il y a un témoignage Oyo. Dans la vie, il faut apprendre à ne jamais rien considéré comme un acquis. Donc tout peut basculer en une seconde et une autre. La dernière fois, le plateau on a l'Obaki, le moment où nous travaillons dur pour avoir une vie meilleure, il y a de ceux-là aussi qui travaillent dur
pour la détruire. Mission sur terre, il y a prophète Emmanuel Dodi. Et Zagara Tepo, tu tombes malade, Babouakelo malade, il y a guérir yo. Tu perds ton travail ou ta famille est déséquilibrée, banano baza stabilité, aye a restituer ba droit na yo. Mission na yépé sur terre, c'était protéger aussi ce que vous avez. Yosa riche, osana un heureux mariage, osana famille stable, osana moussala bien, osana mitou kebele olobi, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Mais tout en oubliant qu'il y a des gens qui te guettent, au bazo le kabat détruit vie na yo. Bozala ki na moninga bokola ensemble, yo trouvé mariage bien. Tu crois qu'elle est contente? Non. Bokende ko luka musala ensemble botanga bino nyosu na unikin, yozo mata de fonction en fonction, mbongo zo bakama. Tu crois que ton collègue là, il est content de toi? Famille eza, chaque fois qu'il y a un souci, yondo pambo mana famille. Ba kaka ko fuka mais là on peut pas payer ça. Yo kanisi parmi eux bazolo baté, pourquoi seulement lui? Il est devenu orgueilleux. Qu'est-ce qu'il croit? Et il y a aussi ceux-là qui vont vous combattre. La moindre des choses, tout ce que vous avez là comme bien, il faut venir koluka protection nango et multiplication nango. C'est ça aussi la mission du prophète Emmanuel Dodi sur terre, pour que tous ces gens-là qui cherchent à vous ronger, bah mon abinoté. Par rapport à bino besoin de souci anytime, chaque jour, je crois que là nous commençons à manquer les mots, parce que bino moko bomoni, bino moko boyoki, de partout dans le monde entier. Boyoki ba témoignage kili. Et tous ces gens-là, on leur envoie des enveloppes en euros ou en livres sterling pour qu'ils partent du bien. Il y a prophète Emmanuel Dodi. Et ceux qui totinent en euros et toutes ces autorités du pays qui sont passées par ici, tu peux savoir une enveloppe à combien pour venir témoigner de crédibilité dans en jeu. Je crois que le clavier est à votre camp. Boulion vous allez en bonne santé, Moussala ils allez bien, famille ils allez stable. C'est ils ont droit à Moutou. Mais il y a des gens qui sont là pour ronger ça. Courez vite chez le prophète Emmanuel Dodi, qui est un instrument de travail de Dieu. Il est là, c'est sans exigence. Bino Batbozana Bozu, venez protéger, venez multiplier. En venant à côté du prophète Emmanuel Dodi, avec la voix de prière, en tout cas pour perdre au Nyosubozana Moté. Je vous remercie. Bandeko nangai en tout cas na ebisaki bino na annonce nanga ke toza pe na ba témoignage bandeko bazabu bazongi bongo libanda ya mboka toza bon frère Roger depuis Paris o wapi a souffrir makasi moko est déplacé qui na nzoto en tout cas ceux qui a été wapi mosusu en tout cas ensemble toute la image au botozonga bon na plateau. Shalom peuple de Dieu, peuple de tout puissant. On a comme un frère Roger, fan en France. Nalika natato la monnaie Nzambe à travers le prophète Dodi Emmanuel. Bandi kunanga nazaka problème moko elanga na poto awa ezala kutute me elanga na poto awa ezaka soki mukongo ekanginga mukongo te me loketo so ekanginga boum na otambola te na ofanda na ndako tansuma 3 semaines na fanda na ndako osandeni on nous a rasima na lelera pa nzambe nzambe likambo nini likambo ezala te nzambe euti wapi na lelaka pa nzambe bandi ko na bomo na ngao izaka tam susu wet kainga mona elinga te na gunza magunza makasi atape donc ezaka elo mo yela e koma ka ko yela ngai atape na osana ngate mona yeli ngai mimi la nga tuna osala mbua bulu ka babula awa ezaka ka gunzama tombola donc babula poto ezaka nengwa oka douleur ngo pam boum tasuma na gumba magama o mona mamuto agumbami penza donc na tengami o mila bakisi na kina bopita basinga mukuwa anshi na yo ilongwa na esika nango mais na tout bon mais kozonga abinanga non ekozonga te fo vana ka esike zali ekozonga te fo mela ka bakisinga nzambe ngaza musai na yo ngana ko mela bakisa invité jamais nzambe na lola ngako mela kisinga na musai na yo na ko mela jamais bakisa invité alors moko wana pe ekozonga te zaka esika wana mais yo zongisa ka moko wana mosoni na moko
nzambe nalelaka pa nzambe nayebi kokozongisa nalelaka pa nzambe mpasi na motema papa okobanda mosala omonaka 2 semaines bongo ekangi yo okoti ndako baremplace moto mosusu est-ce que ozovanse bien ozonga nsima mawa tro kolela pa nzambe bum jumusu nakotika na oti bona tala Roger Ngando parce que nalinga Roger Ngando to nete Roger Ngando nala na émission oyo natala bum colonel moko aza so connaît so général zo tatula monena nzambe o basele à travers le prophète Mobo parce que le prophète on pas zala ki wana nani bina tabo bazo benga prophète Emmanuel Dodi papa na nazo tatula monena nzambe ko so général so colonel nazo tatula penda c'est prophète oza makasi ona mona kutana na nzambe fuye numéro na zui numéro nae benga prophète ya mbanga iti benga ya mbanga anazo numéro ngona bwaka nguna nalela ka panza na yo susu no le panza me bum pongi zinga na lali nala mukaka bobu na tape numéro na tabu o numéro na ana komaka Emmanuel prophète oti ayo oyo biso ba chrétien nzamba lobela ka biso bo nazomba mo téléphone papa na benga bo prophète ya mbanga papa na benga ko banda kalo ya mbanga te papa so tiki nga na okufa tala problème na ngai papa na yana mboko me soki malade uzalate soki kaningai papa ekanganga na ange kanga mi papa na télémaka te na lala aka na mbetu bakisi na okoma bien c'est vrai expliquer papa ni soningi sala ngai bon to bondeli prophète abondeli pona ngai ay bon na obengo lobi OK na obengo lobi bon ça va pas bien nata bolobi appel prophète de Benga papa za ponctuel abenga lisusu en plus appel normal na yambi allo papa abi bon na prier pour na yo na butu nzamba alaksinga déjà mawana ezali ko na yo donc lobiko déjà yango wana comme nzamba ezali kono de lobiko no ezali yango wana alors nazo peso numéro ya basali na ngai o to sala kana bango maman Sylvie benga ya bandola de no ba prière chaque jour merci papa apesinga numéro comment na komi na bien maman Sylvie na juillet pe na chez non pour faire apesinga numéro c'est votre soli bon to banda prière bande kunanga maman na benga nga tongo midi pourquoi abenga tongo prier pour nanga midi a prier pour nanga pourquoi prier pour nanga tongo prier pour nanga midi a prier pour nanga pourquoi prier 3 fois par jour abenga nga tala sacrifice mama ya ngana mwasi ya ngana mais pour makambo ya nzambe abenga 3 fois par jour 3 fois par jour ma Sylvie nzamba mona yo ma Sylvie nzamba mona yo mama Sylvie nzambe na ngai ya lola ya prophète Dodi ya mona yo mama Sylvie abenganga jumso abinanga frère Roger na bondeli nzambe mingi na butu alakisi ngai batia eloko mona anche na yo na kati lokola bouchon na mwa fil de fer moko boye mais na mawa nzamba longoli yango nzamba longoli yango donc ndenge zano yeba ko biki sepela obiki sepela sauter pumbwe obiki sepela mutema na sikona mona mutema na ngefungwami makile tamboli mama bozo baso yo nga musa nzambe nazoba no sepela pumbwe obiki ndipe ko pumbwe matipe merci nzambe alola biki singa nzambe alola na sepeli ya danze mosi na nguta mona misi to mosi na bimaki ayebo abi ni na ngabi o se plaît non loti mbonga nzamba bisinga na nini ona maladi ona belaka na ancho na mukongwa obiki na ngabi na ebisi yo ke ngana biki ça va biso ba chrétien to bika ni ngona ko ndima lobi nona la mukaboyo parce que bande ko nanga sona lali on dirait nzaka cheval na butu ba mama na douleur so pe ba betanga banzete na ebité ba mama na douleur na mukanga nango mais somo na mukabo pepele na gunza ma potion ko gunza matin na sa ta 10 minutes na sa 1 heure de temps
ngalo nzambe pe nabikisi ngai nabeti kakato rien kakato mibale ya misato rien ame nzambe mabikisi ngai nabanda kosepela nabanda koklue nzambe kokumisa nzambe kino lelo awa eleke so mikote bobumba ye kobenga ngai na ngola omwana oyo aza na ngola kuna loboko tala mbaso nabenga mama Sylvie Mbangu Masiva bilango c'est vrai komone nani aza na jinina na photo ni wana na WhatsApp na talango na tibuto bon tondo sambela pam ma Sylvie binanga bon na bando sambela pona mwana bozala kalme nzamba opese yana pam ta ma Sylvie benga bi fa Roger izamba suti nzamba la singa banga ba sacrifier mwana yo izamba suti mima wanzambe nzamba benga ni milimu wana izamba ba kino hôpital izana momba sto ba kino hôpital bibo mungu izana ba ya mystique ba finango ba pasolongo mafine kobima bankuna na ngola bakasaka mwana mbaso ngacho bokene musanza bokene no hôpital ba kino hôpital oh non izamba suti ba pasoli bu tala mafine bima mama Sylvie kaka mama bondeli mama wana mama yangana nzamba pambola nzamba mona mama Sylvie nzamba prophète dodia mona yo mama mwana nga kino lelo kimia zwa guérison totale ngai pe guérison totale vraiment nzamba prophète dodi aza mystique prophète elo monsenga yo tinda équipe moko na poto Satazo nyoko la batu na poto awa. Satazo nyoko la batu na poto. Franchement, Satazo nyoko la batu na poto. Vraiment, soko tinde équipe na yo awa. Équipe moko tinde yango awa. Batu bako kangolama. Batu bako sikolama. Batu bako kangolama. Batu bako sikolama na bindolo la Satan. Vraiment, pour faire tinde équipe moko. Comment on a frère Roger Waludi oya ndimi prophétie témoignage oté abengangai na numéro nangai 0033 753 31 0327 numéro nangai ngwana benganga na ko expliquer yo nzambe adodi pe na ko peso numéro obenga ngana comme évangéliste ya Emmanuel Dodi nga na comme évangéliste Emmanuel Dodi ya nzambe Emmanuel Dodi pardon témoignage nanga yangona na pesi nzamba pambola bino nzamba pambola Emmanuel Dodi lolengo zali ko monisa makati na ye na kombo na Yesu. Voilà, merci prêtez bon attention à bino particulièrement vraiment la communication on a boyin que boyo kinde qu'on a vu frère Roger depuis Paris ndenge à émettre communication naé mais na que papa Rosa moi liloba menaninga to kapé ya frère Patrick wa zavami bon na Brésil oyo makila e bimi e belé na nzoto ya rosakanate na ma vraiment ezanga inde qu'on a bino frère Patrick Mobiala na osala témoignage na miracle o nzambe ya prophète Emmanuel Dodi asali na santé pe na bomoi na ngai vraiment bandeko nazalaki maladie na souffrir mingi na maladie nasali au moins 2 ans ya maladie wanda kobela ezalaki maladie ya makila c'est-à-dire tangu ya besoin ya toilette nanga na sala ka mokie les restes makila. So vous t'allez pas ingande qu'on a bien dans la toilette, na outil ko sala toilette, bon quand ça on dirait moi c'est outil ko bota wana. Ou bien c'est comme si moto ko sala hémorragie place wana. Vraiment na souffrir mingi na maladie. Na souffrir maladie bandaki nga précisément na Luanda. Na Luanda place nazalaki puisque moi on a vu libako sala bino vidéo oyo. Na témoigné monene ya nzambe ya prophète Emmanuel Dodi naza na Brésil précisément na ville ya São Paulo. Tant malade bandaki nga nazalaki na Angola na Luanda. Vraiment tant malade yo bandangai na meko sola na famille na baninga na meko expliquer nde nazoyoka ndenge makilezo bimangai chaque jour makilezo bimangai.
Donc air nyonso ya besoin ngai makila ebimanga. Il y a des fois pour qu'il y ait une toilette pour ça les besoins te mais makila ebimi ya kosakana te. Donc namigo solana bandeko, namigo solana na famille, baby singa wana ezo déranger za hémorroïde. Donc il faut oluka ba maman basalaka ba traitement traditionnel wana. Vraiment nakendaki na Shikwanza bato bayebi Luanda bien Shikwanza za wenzemo batekaka ba biloko ebele bato batekaka ba kisa bokoko wana nakende lisusu na wenzemo za juste na Sapu bato bayebi Luanda bayebi Sapu Praça Nova nakende na ba wenze wana nakutana mama wana sololi na bango natalisi bango nde nazoyoka babi nanga mwana fosala commande okomela kisi okokwa bien na assurance nyonso asalisi mpe commande nanga bapesi nga mpe bakisi nakei nango na ndako na bandi komela so nameli kisi une semaine 2 semaines so namoni makili ekati soki nga mpe nabi bon ça va seke nakomi bien so na kati nanga komela kisi makili ebandisi kobima kutu ya désordre lisusu bandeko ya donc après naye kosola suna baninga na miko expliquer babi na nga babi kende eza na église mo kuna suna Luanda eza na église mo ya ACK ya Luanda kende kuna na kata ACK wana ba traitera pe ba maladie yo basala pe système ba tangawis ba biloko mo bokoko ya marque wana na kesu kuna na ACK akutana bakambi ya ACK na sololisi bango na talisi bango ndenge nazali koyoka babisi ngai folika na commande lika na commande to bondela pona yo eko okoyoka bien naleki kaka na commande comme d'habitude nazwi bakisi nakei nango na ndaku na bandi komela 1 semaine 2 semaines na sentir ondire makila ekati ntango nati komela kisi kale jour nati komela kisi ebandi nango soki kobima donc grave kutu lisusu donc grave ya nzambe osala grâce na longwe Luanda na yeba place nazali na Brésil tona comme na Brésil awa na bi vraiment lokwa na komi awa na meka kozana no soin ya hôpital ya Mundele kisa Mundele bandi po kitambo na hôpital nyonso na otambola pour mo hôpital na temple na komaki bayambi ngai na expliquer bango nde na oyoka basalanga 7 examen basalinga bakotinga na ba radio batali mipanzi na nga batalinga bassin batalinga na kata libumu batalinga na C na Nice na ba photos na ba pareil naza na nga bien mais makila ezo uta wapi na yo longa l'hôpital wana na changer ce hôpital longa na changer wana na kutana docteur abisinga abi examen onga na osala yo ezali ya il faut na sala yo toucher na lali lati bagan azumi misapi na ye akomi kokotisa ngai na nsima na Nice mpona oyeba nini ezo déranger nga mpona komo osumba makila à chaque fois ntango asali nga examen wana abisi nga namoni eloko te me bakisi nga na okoma yango nde kokata yo makila wana ebanda soki kobima ata akomeli nga bakisi ya bakomprime akomeli nga suna bakisi mosusu ya batube na bapomade ya kobakaka na ye mpe suna ndako comme d'habitude bandi komela bakisi wana na butu namelaka na moi na omela na ntango na omela nameli yango 2 semaines 3 semaines 1 mois makila ekati na bia seke nakomi bien ntango na tiki mbala moko makila yango ezongi lisusu kobima susu grave ndeko so botalinga ndeko na bino place na oti toilette siko ntango na utaka toilette ndenge wana asalaka makila bongo siko otelemi na toilette vanda siko batala yo ata na kiti na kokovanda te ata na mbeti na kokovanda te fona na position ya kolala libumu na se mukongo likolo souffrance ya des fois sentir on dirait biloko ya libumu ozolingo ebima lokolo sumba biloko ya libumu nazala comprendre te maladie nini nga banda babena se déranger vraiment makasi il y avait un jour nazala madame nanga tokomi na niveau ya métro kanisaka métro ndenge ezalaka na mwa climatiseur na mwa malili na kati me nga na kati ya métro nakomi kotranspire souffle mpe mekomi nga mokuse na bisi mpenza mwasi na na bien en tout cas maman nga namoni mpona lelo mpe nakoki susu te parce que namonaki ondire nakwea na nga kaka mbala moko nakwea nalala metango ye azwi courage alongolingi elamba na ye osentir ondire mopepe moko boye ezwi nga na nzoto ye opesanga suma makasi abisi nga place tokende nango tokoma na hôpital tokende na hôpital moko
Tant bayambi ngai aleki na consultation azalaki pal naki suna makila na nzoto te. Bandi operfuse nga makila wana. Baperfuse nga makila 3 jours 3 chassis ya makila. Docteur a komi bakisi ya komela, komi su bakisi ya kobaka na banfer, bakisi oyo ba comprimé wana ezongisa makila. Na koma komela ngo à chaque fois. Na tongo so na meli na midi fona mela, na moi fona mela, na butu fona mela pour que yango ne banda ça lokole et renforcer makila nzoto. Na place na bande ko bimisa makila chaque fois na tango na ya besoin. Alors ton na meli bakisi wana na ndaku, na bandi komela bakisi wana après 1 mois na moni makile kati. Ngape na biseke na komi bien. Ton pe kaka na tik komela bakisi wana e bandinga siko bimakutu su ya grave. Après batu baninga baye oyebisanga wana ndenge za wana kisa hemorrhoïde ya bien zala na ka mondongo. Eza mondongo na ba pilipili wa mike wana ndeko ozomi bomano pamba luka mondongo luka ba pilipili wa mike wana tuta sangisa na tangawisi yango ande kisi ya hemorrhoïde puisque nga na bandoyi bakaki naza na hemorrhoïde. Bande konanga na luki mondongo na luki mondongo atina yo za mondongo musika place na luka mondongo wana sombi tangawisi na zuba pilipili mike wana tuti liboke boye na ndako wa provision na koma ko bakango so na baki yango avana lala na tongo suna lamuki na baki yango so botalinga ndeko na bino place na zo baka mondongo wana bokanzaka pasi pilipili za na mondongo ezo susu pilipili mike wana ndenge swaka na tangawisi ezaka na pilipili place na zo baka ngona ngamo na zo lela ma miso ebima ngai. Madame nanga na ndako pa zo lela menyo sona banda luka lobiko na banda ko luka santé na ngeza la bien na supporta ki mondongo wana ti jour mususu na bisi en tout cas na koki lisusu te vraiment na koki su passe te passe comme matanga penati na mutema otalinga na musombe komi nga tala monene problème e ko le ka 20 jours to lamuki na tonga nde to lamukaka na koti na internet na moni émission ya ndeko na biso Ken Piana na bandi ko landango na moni eza na ser moko wana azo témoigner munene ya nzambe ya prophète Emmanuel Dodi abikisi na maladie ya cancer ya kati abeli pendant 7 ans 8 ans. Alors azui lobiko ne abandaki kosala témoignage na ye tona moni on bi non loko nga na moni boye sero loko la biki nzambe ya prophète Emmanuel Dodi puisque nga na yeba na prophète Emmanuel Dodi te natikale ko yeba ete na fongoli page na bengi numéro ya prophète Emmanuel Dodi na bengi kaka à l'instant tant na bengi ya mbinga na expliquer ye na bisi papa ngai kombo na ngezali Patrick Mubiala naza na Brésil précisément na São Paulo nazo bela na souffrir vraiment na expliquer malade na nga nyonso ndenge zalaki papa lobi na nga bizwa biki na zwibiki tant na zwibiki abi na nga comment numéro wana rapidement benga numéro wana o mama bibish yebisa ye na tout na prophète Emmanuel Dodi sikoyo papa nda pesinga numéro abina ngai na benga yo comme ça to sola na supe numéro na mbamo na bengi mama bibish tant na bengi mama bibish ayambinga pe na prière elo mo atuna kinga abina nga o papoza na kondima soki to bondeli nzambe ya prophète Emmanuel Dodi oya bikisi ser wana mususu na maladie ya cancer yo pe maladie na oza na ngoko bika makile ko kata ngana yesi mama na ko ndima na conviction que so bo bondeli ngai na nzambe ya prophète Emmanuel Dodi ngana ko bika lo wande ko mwasi wana ndenga biki mama yo lo bananga lisusu za na kimia ko banga te nyonso koleka okozwa lobiko place komi vraiment place lobiko ezali bande ko nazali pe na kondima makasi à partir ya jour to bande prière na mama butu nyonso mama tindela biso ba mateya ba prière na télé na WhatsApp to sambelaka ensemble na bango elongo na tongo so to lamuki biso to bengi mama to sambelu soit mama bengi biso mama bena koma ya kolandelanga na tongo lamuki ya bengi nga papa bono lamuki ndenge nini oloti nini nazo expliquer na bandoto nyonso nazo lota bandoto mususu ya mystique nazo expliquer mama tike nga to kodotaki bena ko bondela tike nga ete e o le ka jour mususu na lamuki peka na tongo nde to lamuka na tongo na laki na butu nazolota ndoto prophète Emmanuel Dodi aye visite na ndako na ngai aye kotala biso wana si ndoto namoni prophète aye akoti na ndako na biso papa to yambio na komba nzambe papa biso prophète biso bo voya na ndako molili boye pourquoi
nga na répondre prophète na se ndoto na bi papa na comprendre te mwinda ngeza ki na ngobe na mena comprendre ndenge nini mwinda ngo ekufi ekomi molili na ndako parce que pona ko matana okoma place mwinda ngo ezali fo matana armoire mo ya mulai prophète ebisinga lobi zana kimia nga nazo mata nazo changer un poule wana comme ça faut poser un éclairage na ndako ngai pe na ndimi papa mati wana se ndoto papa mati likolo armoire asimbi simba amwinda wana ampoule wana bisinga bien ampoule ça subenti c'est kufi yemoka longoli yango na comprendre ki te ni c'est pas ça qui na moment wana bon papa azo kokanga ampoule mususu alinda ko yeko clairer chambre éclairée lumière ekoti na chambre lumière ekoti na ndako na ngai na surtout ka boye tant la biga papa merci na surtout ka boye na sa pongi na la musi madame na nga na expliquer ndoto wana to bondeli à partir kaka ya ndoto wana na monaki prophète Emmanuel Dodji aki ko visiter biso na ndako na ton wana makila e katana tilelo na so na ke toilette na nga makile za la souste donc na koma pena ko sala sel normal même nis na nga musomba na nga ezonga normal lokola kutu neti ya mwana bébé vraiment donc santé na nga vraiment ezonga normal na yango na lobaki il faut na tato la monene ya Nzambe ya prophète Emmanuel Dodji wasali pa na ngai pour moi prophète Emmanuel Dodji papa osa Dieu pour moi donc merci papa merci papa merci na nyoso sali pa na ngai mwana na yo à chaque fois na maté na yo mapamboli likolo na biso bana bénédiction likolo na biso bana merci papa merci to yambango donc na tikel na se makolo na yo oyo koloba naza toujours na se ya respect ya parole na yo vraiment na profiter ko pesa mama Bibi Shimbote encadreur na ngai na profiter ko pesa apôtre Gédéon Mbote et na profiter ko pesa apôtre Tosha Mbote mingi et puis na ba franchi nyonso Mbote pa bozali na ba ndeko bozuli ba ko landanga ndeko na bino Patrick à travers ya vidéo o ya témoignage na ngai bozana ba problème spirituel santé zo déranger bino na passer bino numéro na nga bo benga ngai ceux qui bozana difficulté ko atteindre papa prophète Emmanuel Dodji nga na ko passer bino numéro na ye po bozalo biko na biso ba kino to za teti tembe bandeko na bondeli bino bolongola ki teti tembe bo fongola mitema na bino bokozalo biko numéro na nga bo robe nga na WhatsApp plus 55 11 953 300 812 na bandeli numéro na WhatsApp plus 55 11 953 300 812 en tout cas si vous bengi bokozwanga moko tokosola et puis na ko passer bino numéro ya prophète. Voilà, merci. Bana poto bana mokil mobimba surtout soldat bon ya ministère des affranchis bato bazali ko tika bongo prophète Emmanuel Dodité bato bon balanda bongo fimbu na fimbu news o baz les elaka bongo numéro ya mokolo malelo na bi ke bozana sengo ya restaurant na ma nyonso bozali ko mona pe o bozali ko yoka papa na ebité na ma o moni oyo. Merci. Tokomi na suka Nzambe tata Nzambe nkolo yesu apambola bino nyonso. Tout est dit na bandeko nyonso bazana plateau awa. Yandeko Roger oyoki douleur oyoki maladie wana comme international utikolo ba yango awa. Croyez-vous vraiment il faut totinda mongo na Paris il faut à témoigner non la réponse est non. Pour vous dire que Nzambe azosala awa azosala pena musika. Boyoki ndeko Patrick maladie na ye e bandina Angola ake église ya seka basalisi a selboka bukoko a tuti liboka nani boli ya pilipili nini boyokiti esimbite ba opito esimbite menambo il fallait akutana na mutoyo qui a été loin pona kawana maladie kaka mwana mobali atankisaka makila lokola cancer hémorroïde lokola moi si ya règle il a tellement souffert ce garçon bomoni ndenge ye moko aso saliwe respect il se procède à partir du Brésil quand le miracle parle tembesilaka kota en contact na biso
ba oyo ba benga kinga bazwa kinga moniken makamna to koyebisa yo Brésil azwa kinga ndengeni frère Roger na France azwa kinga ndengeni mbuta zomo c'est pour dire que boyebisa batona ba persévérer nazali muto makambo ebele botala ndenge comment nazo sala je travaille comme un esclave passer à ça que sous boyete mais bango ba persévérer au tikelinga message soit na annoncer bien oyo kila ba témoignage il y a ba combo célébrer Gédéon azozonga nana basali bele obengi ken atindi pa ya musali après musali wana koma ye pa nangai na ye pona bino boni na koyamba bino te parce que nazo senga yo mbongo te c'est la pam et puis oya ko pesa monte oya parce qu'il faut bika c'est normal c'est tout simplement kaka temps nazana losambo ero obenga wana oyebi programme na ngate mesuka na suka na yambaka que Dieu vous bénisse merci amen. En tout cas merci vraiment papa n'habité Ken Piana ouais merci Valdi n'habite to komi na suka en tout cas na se souvenir quand eloko mo Roger Nganda ucho lobawa alobi okozala no na mbongo ebele otonga bandaku mituka otonda na bomengo nyonso tu lelo pe ato uti na matanga ya vient na biso wabe lorango tomoni bana na e bazolela papa zalaki na nyonso tu papa belité akufi brusquement atiki nyonso o ifalaki atika peut-être soki wabe lopé a se confiera pe awa na église oyo peut-être makambo e comité parce que tomoni bana nyonso balela bobomi papa na biso faut ozongela bato basali oboy donc esenga ke soki ozana mituka mapango ozana bambongo ebele luka protection et pas basali ya Nzambe privé wa belo anonité donc vraiment tozala bule kutu ndenga kola na vieux gaou a théâtre ke no batanga ba classe moko bazage moko vieux gaou ndenge santé zalaka mabe wa belo alobaka bi muto ndenga zo mema santé na ebo ya msa ko kufa mais Nzambe tala ndenga sala le contraire wa belo akeli boso vieux gaou atikali en tout cas bandeko nyonso bozana bambongo vraiment eza pasi lisolo merci non merci tokozwa temps mingi te déjà balandi ba témoignage à musika prochainement tozape na bilo msu tokoloba mais to gérer temps merci beaucoup en tout cas merci amio bozo ili bakwa rotala biso ezaki bongo validita mundaki na présentation pembeni ya papa na biso le prophète Emmanuel Dodi le né dazo bengele dermatologue en Christ ki ndenge le poso ya ndeko na biso c'est métamorphose qui avec impact na idéologie en tout cas tozong sama tondi kaka pa ya Nzambe tozaki bona Ken Piana pe na plateau na mbuta likasu pour kapa l'international Roger Ngandu na maman na biso Charlotte Serre bijou azaki wana merci na les kungi replay image au calme wazaki bon derrière la caméra merci pe na Jordan Kambala OK ndeko Ken a sengi programme parce que bozo tuna ba programme tout le temps na lobaki la fois dernière que programme moneto zali na yango ezali wafa washala ça c'est une expression quoi, ça veut dire ça sera chaud, c'est rien que ça, c'est magique, c'est surnaturel, c'est extraordinaire quoi. Voilà, ça passe ou ça casse. C'est du 17 au 27 février. Donc Totikali le 15, Totikali presque na un mois. Du 17 quand tobenga ka prière, il y a Daniel. Ezaka somo. Même bino bolingi bo voyager na zoloba boyate. Boya na Daniel parce que imaginez okati musala oyo moninga nenge bozo ya boy. Non na lingi boya na Daniel. Ça le programme na yo nyonso o tiango na février. Prière ezobanda le 17 février et zokende kosila le 27. 10 jours il y a Daniel c'est chaque année c'est ezaka prière moko terrible et parmi ma meilleure prière et ratakate yango wan. Je dirais les cas prière nyoso to salaka c'est Daniel. Donc côté sa programme déjà wana olandango en ligne na insister bomi abonné parce que nandeko ken isa to sala émission boy soit na ba stemai na ba faldi mais ceux qui ont mis s'abonner na chaîne ya église aux olanda ba activité d'une manière quotidienne hebdomadaire mensuel tozali kuna mena avec ndeko ken lelo basaki na matanga soki to sa émission te c'est que cause là bozo mituna non
kota awa eza miracle le kaka ba enseignement ba activité ba makambo kili que na chaîne YouTube na biso depuis na lobaki na moni ezo matabo mi abonné ebele ezali bazo komango isole ka déjà kuna on y abonné kuna Hollande déjà ba ebele bazolanda biso sans même ba en contact ba anonyme babata makame babandi komi bimisa ba komi ebele okomona ce que Dieu est en train de faire ba miracle ya makambo ya mitino mitino. Que Dieu vous bénisse du 17 au 27 février. C'est une question de vie ou de mort. Merci. En tout cas, merci, merci, merci aussi sur vraiment.